Activité na biso alelo ezalaki lancement ya programme na biso donnons du sourire aux orphelins de Matadi Kibala. Donc ce que les gens peuvent retenir aujourd'hui ma solo et si est bandi. Tolobaki tozo bandango le 27, torosi sango le 27 té. Toko kenenango dimanche en 8 toza sous na programme mususu ti toko silisa parce que to divisa kango en 3 poules. Donc lelo ezalaki lancement nango. Fondation en tout cas jusque là ezakara tozo vivre na ba cotisation. Ti omoni biloko nyonso oyoyo to memi verba bana la biso toke ko soutenir nango ba mabota ezakara cotisation ya yo na yangai. Donc toza na appui mususu te nyonso tozo sala ngo kaka na ba cotisation ya ba individu. Papa moko asimbami, maman moko asimbami na ba partenaire na biso autant chaque fois to boaka kambela soki to lingi to sala musala nde batelemaka batika biso te bayaka ko soutenir biso pour to sala musala. Tolobaka chaque fois que fondation eza instrument ya nzambe na maboko ya biso bato. Musapi moko ekoki ko sokola elongité. Donc tango lobi eza na bato mususu oui, eza na bato nzamba pamboli yo, eza na mbongo. Mutu motema pe simba maka. Nozo komi tuna na koleka lolenge nini na nzela nini po nakendo kosunga. Eza na bato mususu ayebi bisika ba adresse ba orphelin. Mais à travers la fondation papa, maman, yaka ensemble to changer kolela et comme esengo. Ba partenaire nyonso ozala na poto, ozala na Afrique. Bisika nyonso kolanda biso na vidéo na biso. Ba porte eza kofungwama, oza le bienvenu ou la bienvenue. Pour ensemble to sala musala oyo. Ba numéro na biso eza na ba bande passante. Soko moni okoki ko benga bongo to solo la masolo yango na profondeur. Na kati fondation Debout Femme Utile souci na biso tomo la sou batu banyo komate batu na pas cité souci na biso soki pe nzamba pesi biso makoki yango to silisa bashege na balabala bao bazana ba orphelinat moi nazo vivre na orphelinat mais azo vivre lokola na poto donc tolingi tozara na souci ya ko changer visage sur le plan social. Cheval de bataille na biso eza social ya congolais, social ya orphelin, social ya démuni. Yango pende eza cheval de bataille na biso. Pour vous, au nom de la fondation Debout Femme Utile, on vous remet ce vivre. Et Sungabino bo lela lisusu te bo seka bo seka mama tozana bino elongo toko continuer ko soutenir bino mama leki yom tozana bana en tout cas batela bana malamu toko sala oyo toko kisu ko sala prochainement nzamba pambola bino ebele ba princesse nzambe nzamba pambola bino. Bandoko na biso ko ba ina tonga matériel ko soma biloko ndembule bandi tomona siko singa kuande katene ina couloir donc singa katene ya couloir ba mamba okima nde ba okuya nde ba kufi menga pela bi parmi ba twana na nzela wana. L'héroïne qui est partie oh ba benga ravi na ezo continuer koloba c'est parce qu'elle était une héroïne vie naye ezo koba koloba. Donc, au nom de la fondation, on vous remet ce vivre. Nous sommes de cœur avec vous. Et si comme ma collègue les alaki, moi que c'est que kota. Merci beaucoup.
boye maman autrement osala ezalaki lisusu te donc yango toye kosenga na bino bato ya mawa mama azalaki numéro 1 mpona biso nyonso tozalaki kaka na mama papa te kolia tolia na maboko ya mama nyonso mama totanga nyonso mpa mama na miniti oyo mama ndakei boye totanga asu te depuis mama akufa tokenda su classe te tomeka kokende une semaine mama babenganaki biso na ekole bakomprene biso te alors yango tovandaki donc ku oyo nezosala dire et surtout na bana na biso ya mikawa mama tiki 800 francs alobi bozela na ke wenze bongo bolanda kuna na 800 francs bosomba mapa bongo bolanda boya kozwa mbongo ya biloko akolia kenda mama azongaka te et moi-même nazelaki oyo ya ngai nayebi ke 8 heures azongaka azala deja na mesa natala bo azata donc esalaki mpasi merci mpo nayoki teme na biso bokomi wana donner leur une sourire merci lokola bobimi vraiment lokola David na kati na Bible après quoi kolela matanga bondeli asali tu matali fois sukola alata bilamba malamu pe a continuer vie ezali en tout cas merci pour bino bo penser bo pangisa biso pinzoli ya miso alors merci mingi DFI bokende liboso DFI bo pambolama Nzambe apambola bino au nom ya ba victime matadi kibanga merci. Parce que sur les invitations on a marqué lors de plusieurs points. Alors vous comprenez, nous sommes des Congolais et surtout nous sommes des Chinois. Donc le respect de l'heure est vraiment compliqué pour nous. Alors je sais qu'entre nous et vous, on ne va pas se tenir rigueur. Rapidement, on va commencer notre activité. On va commencer notre activité à tout seigneur, tout honneur. Premièrement, on va commencer par une prière. On va commencer par une prière. Nous allons faire appel à l'homme de Dieu, le berger Joseph Louisi. Il va nous conduire à la prière. Il va laisser ces beaux moments entre le Maître Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous laissons la parole à l'homme de Dieu, le berger Joseph Louisi. Gloire à Dieu. Nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Et éternel notre roi, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment merveilleux que tu as permis que nous, la fondation ainsi que nos frères et sœurs, de nous retrouver à ces lieux. Père éternel, laisse que tout le temps que nous passerons à ces lieux soit pour la gloire de ton nom. Nous recommandons aussi nos frères et sœurs qui sont encore en route et à retour à ces lieux. Laisse que le Seigneur, ta main soit sûre et épargne l'air de tout ce qui est accident, incident. Nous recommandons le début, la fin de ce programme entre tes mains. Nous prions Dieu afin que tu sois au centre de toutes choses. Précieux Saint-Esprit, c'est entre tes mains nous soumettons ces instants. Nous prions afin que tu nous inspires sur tout ce que nous aurons à dire, à proclamer, à sceller pour la gloire de ton nom. Nous bénissons toutes les personnes qui ont eu à sortir de l'argent pour que cette organisation ait lieu. Nous bénissons nos frères et sœurs de l'Europe. Laisse que la main de l'Éternel soit sur eux. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous? Tout la français parce que pour la moi là pour qu'il y ait une très bonne compréhension. On va mélanger le langue, donc langue où vous allez sentir un peu à l'aise, mais on ne va pas oublier le public ou les gens où vous ciblez le message bien écrit dans la passée. En tout cas, premièrement, nous vous remercions et rehaussez de votre présence. Malgré vos multiples occupations, vous vous êtes dit, en tout cas, Toya, Tokutana, Sangana, Nabandeko et Bapesibiso Okasa. Nous, c'est la fondation des femmes utiles. DFU aussi, Debout Femmes Utiles. Ils allaient fondation Oyo, Boboyo Kayango, pendant la coordinatrice va prendre la parole. Moi je vais juste essayer un peu de synthétiser, mettre un peu de fleurs, et elle va passer et puis elle va essayer d'être un peu plus
approfondi en fait. Nous, c'est la Fondation Debout Femmes Utiles. C'est une fondation où toujours œuvrée pour la promotion des femmes. Ne vous étonnez pas si vous voyez des hommes, mais ainsi qu'on appelle une fondation Debout Femmes Utiles. Parce que là où il y a des femmes utiles, il y a aussi des hommes utiles. Nous sommes là pour nous dire à maman quoi. Mais la vision vient de. Je ne vous dis pas à maman. Fondation Debout Femmes Utiles, les amis, comme je l'ai dit, nous avons promouvoir ma femme, nous avons fait ça ma femme. Ma casse, au bazar inutile, comme ça va utile dans la société. Si vous avez un objectif élevé, peut-être prochainement, vous aurez l'occasion de mettre un peu pour détailler en long et en large. Alors, pour l'activité d'aujourd'hui, c'est bel et bien le dimanche 27 mars 2022. C'est le lancement, si je peux dire ça comme ça, le lancement de notre activité Donnons-leur du sourire. L'activité, c'est des noms Donnons-leur du sourire. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit, après ces drames de Matali Kibala, il a fallu maintenant être à côté de toutes ces familles, n'est-ce pas? Essayer un peu à couper ça va moi sourire. Vous voyez? Parce que après beaucoup, ça être cher. Et c'est un au début, c'est pour assister, puis pour les saluts sur Pino, vous mettez tout le monde pour faire ça, à moi et c'est. Alors, il y a un peu pour ce qui s'habille. L'activité n'a mis sur la donner leur sourire aujourd'hui, c'est le lancement. Alors, au programme, comme prévu, comme je l'ai dit au début, nous avons commencé légèrement en retard. Nous nous sommes excusés par rapport à ça. Les invités sont déjà là, il nous reste une famille, Bazan Anzela, il venait à peine de nous appeler. Et le mot de bienvenue, c'est que je suis en train de faire maintenant là. Après, il y aura le mot de maman coordinatrice, maman Kikina Louise. Elle aura son temps pour prendre le mot. Après, il y aura, en principe, devrait avoir le mot de l'administrateur du marché. Nous nous sommes dit, ça allait être logique si l'activité est Salamaki Pakota Matali Kibala. Mais comme l'activité s'est déplacée, et un siège, presque un siège Nabiso, bon, nous nous sommes dit, tant mieux, au lieu de faire déplacer l'administrateur du marché, bien, on peut zapper ces points-là. Il y a le, après avoir donné... basalaki baterrain ntango bayepa na bino bazobeta bino fondation Debout Femmes Utiles, fondation Debout Femmes Utiles, peut-être que bozalaki mpenza na idée nango te bozokoma te na baexplication bazala kopesa bino pour que tokota to approfondir masolo na biso toyeli awa permettez-moi de vous présenter la fondation po toyeba tozosala Fondation Debout Femmes Utiles Aza. La Fondation Debout Femmes Utiles est née le 19 novembre 2019. Nalobara toujours, moi la mouke na makamba mikolo. Parce que ce côté âge naé, na poids au azo mema, c'est pas facile. Debout Femmes Utiles, les vision oyo et botanique. Na papa na biso Blaise Langana aza na mboka mikili. Est-ce que tu connais la papa Blaise? Yenga aza le fondateur. Mais tellement que ezalaki initiative moko où ils ont regroupé plus de femmes. Nabengaki papa ya motema ba maman. C'est un homme où il a vraiment na motema ya ba maman. Congolais lokola ngai na yo. Alobaki na telema na sunga ba maman. Aza ye mon côté. Azana cofondatrice na ye maman Elodie Mbelu. Ye pas na Nikilia Poto, to beteli maman Elodie Mbelu. Collège Mobimbeza na si. Cofondatrice maman Lolo Tambu. Ye pas na Nikilia Poto.
président na biso Papa Junior Vangu ye paza na mikili ya poto. Fondation Debout Femmes Utiles et Botami avec initiative de promouvoir la femme. Parce que ce côté mingi situation à moi en Afrique, la femme est un peu marginalisée. La femme n'est pas valorisée. Chaque année, dans le mois de mars, oui, il faut promouvoir la femme, il faut côté les mises à moi si. Mais cette femme ne peut pas se développer seule. Il y a un moment, dans la fondation, fondateur à Makambo Azamobay. À l'obbi, on a simba ba maman, batele mama kende kuboso. Il y a beaucoup de femmes dans la structure Oyo. Structure Oyo, et ça kaka na RDCT. Et ça na Bamboka et Belé. Et ça na Londres, et ça na Belgique, et ça na France, et ça na Allemagne. Tout ça pratiquement partout. Tous n'ont objectif moko promouvoir la femme. Nasima ya basi tozomona libota na kata Debout Femmes tosungaka pe mingi lisusu baorphelin baorphelin et que eza penda cheval de bataille na biso. Parce que même la Bible c'est lui qui ne prend pas soin des orphelins ni de la veuve, il est plus qu'un infidèle. Et par rapport à ça, dans la vision, où est talib orphelin, et à un point sensible, il y a des filles. C'est ça la fondation. Toyaka wana pe pona koloba maman, katina yo nzamba kela yo pambate. Tant que loba Debout Femmes Utiles, tu as des potentiels en toi. Toyaka pona koyebisa moi si que yonde nzambe ata bonheur o epesaka mobile. Parce que Bible lobby c'est lui qui trouve une femme, hein, trouve le bonheur. Quand il a moi si nzamba sa apesi ba faculté asunga mobile. Ce n'est pas pour rien on dit la femme sage bâtit la maison. Mais l'insensé la renverse. Nakata deux filles Sunga ba maman bakoma très utile. Va se découvrir. Biloko nino nzamba te kati na ngai oyo ezesenga nga pe na telema pona tsango na société epesa nga pe valeur. Parce que tant nzamba sali mwasi asali vite. Alors je lui ferai une aide semblable. Moi si Katinaye a ba faculté na benga ke multi-service. Elle est une donneuse de vie. Elle est une conseillère. Elle est une entrepreneuse. Elle est une amie. Katina moi si ba facette, il y a ba forme et tout. Des fois quand on cherche à malariser la femme, et qu'elle-même aussi, des fois quand elle se laisse, c'est parce qu'elle a évité Azar Nani. Il y a un cheval de bataille dans la carte fondation pour dire à la femme, tu es très utile. Tu es très utile dans la fondation, tu es très utile pour ta société, tu es très utile pour ta famille, tu es très utile pour la nation. La catégorie Nyos. C'est ça la fondation Debout Femmes Utiles. Pour nous coronavirus ya lelo, la bande de ma papa na ma maman sire à ce qui concerne la fondation. Je crois que j'ai été clair. Na ba invité na biso. Pour comprendre structure Oyo, il y a des faits. Debout Femmes Utiles.
Nanzela lobi lobo moni t-shirt, moni maman mokalati t-shirt. Olobi celle-là c'est une femme utile. Pourquoi? Parce que tu as intégré la vision. Tu as compris la vision. Namukolo na biso elelo. Le 27 mars. Par rapport à la fondation, par rapport au programme de la fondation a prévu pour ce jour l'inauguration ou les débuts. Il y a projet Nabiso, donnant du sourire aux orphelins de Matadi Kibala. Pourquoi on a donné ce thème? Biso Nabino, toyebi oye betaki biso na kati ya nation. Nakoki ko creuser ma cité parce que la douleur est encore là. C'est si récent. On est encore sous l'émotion, sous le choc. Tolalaki, tolamuki, drame côté quoi il biso na mboka. Drame wana et qui ko sélectionner ba vaillante na biso. Drame et qui ko sélectionner ba maman oyo ba kaba pongi na bango pour na mabota na bango. Parce que je me rappelle ce jour-là, le 2 février 2022. Pendant que d'autres, bazaki na ba mbetu ya mayakolala, pendant que ba mususu bazana na ba pongi, ba héroïne na biso, ba telemaki pour na kolobake, les enfants doivent manger à la maison. Nos familles doivent vivre. Rien que pour le quotidien, nos femmes, nos mamans ont donné leur vie. C'est tellement si triste. C'est trop profond. Et je me dis, et là, comment quand on commence à la tête, on est qu'on remplacer. Vraiment, la fondation vous présente ses condoléances. Merci. On n'a pas eu peut-être l'occasion, il y a comme directement, quand nous m'avons yaki, mais on s'est dit, total, le lengenini, tokoki kolela na bino. Et tant que ma maman, tolobite, tofele. O e kombeli ba héroïne na biso. Et pourquoi qui peut qu'on soit moko na biso? Il y a une fondation et télémaki et yaki vers bino. Parce qu'on pouvait faire les choses d'une manière précipitée. Mais on s'est dit non. Tokunda, bongo biso pe. Africain tolelaka toza balolenge na biso pe tolelaka bébé tozela matanga tokunda nanu bawei na biso bongo biso na tour na biso fondation toya vers bino et yango ezo signifier mokolo ya lelo toye vers bino bapapa yango nalobi toprésente nano bino bacondoléance toye vers bino pour na kolobake tozo soutenir bino boza bino mon côté boza bino mon côté les orphelins les orphelines boza bino mon côté tango basali statistique ya batu ba pesaki ba vie na bango na drame oyo la majorité absolue c'était le femme. C'était le femme. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces vaillants? Ce sont
de femmes au bakoy na champ de bataille. Ce que ça n'a mis pas le bazar na ba front. Bazo défendre de patrie. Bango pe bazar qui na front bazo défendre de ba famille. Amen. Amen. Bazala qui na front peut-être assis mundu quitté. Masima qui marchandise pour teka. Midi. Nous connaissons tous la condition sociale en Mboka. Azo bakisa plus na panier. Alors il koto papa kokokate tanga na sunga. Yangwana vraiment nos enfants. Bozabino mon côté. Nous sommes là pour vous. La fondation est là pour vous. Voyez na responsable na bino. Mais naza vraiment qu'on s'adresse na bino. Boza bino mon côté. Maman qui est yi na tike bino libota de filles. Oyo boye ba quitter. Oyo yempe de son vivant yeba quitter. Mais eloko comme la qui est et ko ko tika biso na kibiate. Dozanga ki pongi. Tobeti basinga par-ci par-là. Tolobiti. Notre façon de pleurer. Toya verbino. Mais toya verbino tolobi bo pangusa maya miso. Potokolela lelo. Toleli lobi. Ekozongi c'est la biso mamati. Ekozongi c'est la biso papati. Toye koye bisabino. Courage et l'ataki bango. Force batambola kinango. Binope. Bolata yango. Binope. Botambola na yango. Pour que demain, Bopé soit le meilleur de vous. Parce que ceux qui vont décorer partout. Donc on s'appelle la pétition pour dire on doit décorer ces femmes. Elles ont mérité à nous. Malgré les conditions de la société, elles sont là pour lutter. Pour que Bana Batanga, Bana va vivre. Zamba Pamoula, paix à l'air âme. Obeteli sous Bango. Pour ajouter, pour clôturer ce chapitre, Bana na biso, Bogoti qui la biso va coordonner na ville. Comme la fondation Alandelaka, très sensible, la douleur à Baofélin, il y a Baoféline, Bokomi à biso. Amen. Bokomi à biso. Pour kolobate, maman, peut-être quand l'élo, pour yon sundola na mobi, biso tu as gouvernement. Nous, c'est la fondation de Bouffanati. Bokomi, la biso. Chaque fois que vous avez la liste, attends la fin de l'année pour penser aux orphelins. Bokomi déjà répertorié. Donc, comme Tungisato, Vandi Boye, Babengio, ma fille, il y a quelque chose pour toi. Est-ce que c'est Péline à monter? Ouais, bah, on a dit, c'est la fondation. Programme Oyo, Ndenge Boye, je crois que Boye bani moi, ma famille. Yamaka, Yalikama Oyo. Lelo est un lancement là. Dans le lancement là, une de vos alliés qui sélectionné. Il y a encore d'autres familles. Lelo est un lancement dimanche. Oh Ezoya, dimanche au thé, dimanche en 8. On va encore inviter une autre famille.
mpona koloba peut-être botalani obi te namoni famille kingandi te namoni famille wana mosusu te po nini kaka biso tokosokipe na bino nyonso betela fondation tokokipe na bino nyonso bapapa mosusu matadi kibala bamama mosusu batadi kibala baoyo bazolanda ngai oyo bakolanda bémission oyo lelo ezalaki lancement ya projet donnons leur sourire nakosepela masheri namono osekaka yango wana moni résultat nango yango wana betela mwana nanga maboko ata azoki na motema metango amoni mama na ye asimbi ye na nzoto epesi ye moko oseka mama opedre mama mozwi bamama ebele ozwi bamama ebele donc ndongo oza boye osokomi mama defe n'est-ce pas nabandaki koloba lelo eza lancement dimanche à 8 tokozasu na famille mosusu bakoya programme oyo eza ti tosilisa mabota nyonso ezwaki problème na kama bongo tokoclotire dossier oyo bapapa bamama mpona kobakisa lisusu fondation eza ouvert fondation eza ouvert nakoforce yo to adhérer mais na vision na présente yo tout le monde est libre d'adhérer soko moni mpe olobi ah te na vision ngo nga batikaki ngai te ngai mpe natia loboko nos portes sont grandement ouvertes soyez bienvenus oyo nyonso kolinga adhérer makasa na biso ekotambola opesi biso kombo opesi biso numéro opesi biso adresse toyebi ke papa ou mama akoti na kati ya fondation na fondation eza kaka makambo bamama te la preuve ne ke bomoni mpe na bapapa tout autour na biso pomona mama aza makasi azala mpe na besoin ya force ya papa mama po abimisa se ke papa pasalaki nini apesaki yango wana papa eza mpe na mosengana baporte na biso eza kolela na mokolo ya lelo vraiment nasengi bino lisusu merci lisusu projet na biso tokokende nango mois ya avril ti esika tokosala nini tokosuki po yango eza nanu priorité na biso tosilisa likambo oyo fondation eye vers bino na mwa mokie oyoyo akoki na yango balobaka bayaka kotala mutu na matanga maboko pamba te ifali nga naya vers bino me nabengisi bino kaka na yango biloko na biso eza wana comme échantillon parce que tomoni ke toza na lokwa na tour Eiffel biso toza na bandale séparé mwa likolo tokokaki komema basaki nyonso likolo te tomemi béchantillon 3 familles sera servies et le reste de famille tokoservir bino na se po topesa pe bamama pasi te imagine to bescalier oyo ozokita lisusu na saki ya semoule saki ya loso mama kotoka makasi yango nabateli biloko na biso ya mwana oyo toye vers bino mpona kosala main ya kosoutenir bino ya koyebisa bino ke boza bino moko te toyekolela na bino. Voilà, encore une fois, je vous remercie. Merci à notre coordinatrice nationale. Elle s'appelle Madame Kiki
Kiki Louise. Là, on avait un bien pour les gamins. Madame Kiki Louise, c'était notre coordinatrice nationale. En tout cas, merci maman. Maintenant, nous allons passer la parole à notre chargée des affaires sociales. Elle s'appelle Madame Nadine. À Jean-Maman Maloba pour plusieurs minutes et après, on va enchaîner notre programme. Merci. Maman Nadine. Refei viva! Viva! Refei viva! Viva! Refei viva! 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 One love! Merci vraiment. Je crois que maman coordinatrice a lobby déjà Nyos. Maman, ça c'est une quête bien faite. Aborder vraiment dans le sens Nyos surtout autre écologie. Mais moi je m'en vais juste pour remercier Bisso Nyos. Remerciement l'anglais surtout dans ma famille au Bani, parfois les gens apportent vers bas. C'est pas toujours facile pour na Congo to pesa des images moko ya mabe ya ba fondation. Mais va permettre de ba pour la porte na bango to kota to lo ba pe ba yoka biso. Et surtout merci ndenge bondini biso. Maman présenté au Tozali. Et c'est un langage pour la souris au bozui lelo et sous kaka lelo te. Langage lisusu na bande kona biso ya DPI. Fondation na biso tozate na organisme moko ya ka kotia biso loboko zo pesa biso non. C'est juste entre nous la famille. Tozui di kambo yo tozango na mutema ke to ko lia biso moko te. Faut totalaka ba oyo baza mopanzi na biso. Voilà pourquoi na o to lancer qui donnons l'air du sourire. To lobaki ndenge biso tozo seka et aux amalamu pe bande ko na biso basa nini baseka. Ko se comme tozo seka suka ka pa na biso teza ba mususu bazo seka te aux amalamu te. Yo zo lia muninga zo lia te biloko na même au risque comme munene te. Donc pour aux na bonne santé, il faut que même autour de toi tu peux bazala pas mieux que yo mais bazala quand même fait dans moi niveau moko normal. Voilà pourquoi vraiment adresse c'était juste un message de remerciement de part et d'autre pour les familles qui ont accepté de nous accueillir et aussi pour les mamans, les hommes et les femmes utiles au bandima qui pour s'associer à tout le monde pour que l'événement le laisse vraiment une réussite. Encore une fois de plus, merci. Merci Madame Nadine, une femme très utile. Maintenant là, nous allons passer la parole à Madame Lolongo Njouzi. Elle va prendre la parole. Comme je l'ai dit au début, elle ne parle pas au nom de toutes les familles, non. Elle va juste nous donner cette expérience, comment elles ont vécu ça et comment elles ont su surmonter cette épreuve. Sans plus tarder, maman Louzoko, à vous la parole. Je remercie la Fondation d'abord pour pouvoir venir vers nous. Est-ce qu'il y a de ceux-là aussi qui ont promis mais qui n'ont jamais passé. De plus, pour la Fondation d'abord, je remercie d'abord la Fondation parce qu'il y a tant de fondations dans la ville de Kinshasa. Mais il y a de ceux-là, mais vous êtes venus vers nous. En tout cas, grand merci, Madame la coordinatrice. En tout cas, cette tragédie n'était pas facile à surmonter. Prévenez que vous remarquez que mes yeux sont un peu rougis. L'histoire n'était pas facile à avaler. C'était vraiment plus que de la quinine. Vous avez parlé avec votre nièce presque vers minuit les mardis et le mercredi à 6h, on vient vous chercher. Maman les Kazawa, qui nous hôtel non, c'était dur, c'était trop dur même. C'était une nièce très courageuse qui faisait l'ISTEM Kinshasa dans la faculté du Magérie, qui se levait presque à 4 h tous les jours pour aller vendre. Et à 8 h, 9 h, 8 h pile, elle est déjà à la maison pour se préparer pour aller dans ses activités académiques. Et ce mardi-là, c'était même le lundi qu'elle avait fini son stage vers Saint-Joseph. C'est cette année qu'elle allait finir.
avec des grandes ambitions, avec des grands projets comme une femme utile. Non, c'était vraiment difficile, c'était pas facile. On a vécu cette histoire en famille et ça a bouleversé toute la famille. Toute la famille. Le mois de juillet allait être son mariage, je vous annonce déjà. Et c'était pas facile pour son fiancé d'ailleurs. Et je vous dirais que non, il y a un truc que j'avais découvert aussi, elle prenait en charge aussi ses amis. Il y a un ami qui a pleuré, qui m'a fait pleurer aussi plus que toute la famille, à qui il supportait même ses études. Elle dit que non, toi tu es parti, moi je vais arrêter d'étudier. Vous voyez un peu une femme qui était utile vraiment dans la société. Et elle est partie du coup. Quand nous avons suivi cette tragédie, je suis montée parce que nous sommes à quelques mètres du lieu où le drame s'est passé. Je suis allée voir Soda Makas par terre. Soda Makas, qu'est-ce qui s'est passé? Avec une banque au rondi matin, moi je suis monté au Kimanaï, à moins que je joue au Bétamba. Des petites tailles, mais avec une grande masse là. Mais ce cas de dire, si on a un policier à Potamba, on va rejoindre. Le mardi à 22h, on était là, on parlait, on riait en famille parce que le mariage de sa sœur aînée allait. Le mariage civil allait être le 12 février, avant même le jour qu'elle sera enterrée. On riait à propos de ce mariage parce qu'il y avait des préparatifs encore à faire. Les mercredis, le matin, sa sœur cadette vient tous les matins. Eh maman, sans pourtant qu'elle se rende compte que non, ses sœurs aussi sont derrière dans le couloir. D'habitude, elle n'aimait pas se mouiller. Si elle a polé la commerçant, il y a vendu qu'on a polé là. Si vous les aussi, là c'est elle. Eh maman Zoni, maman Zoni, commerçant vend là là azo gonfler coup on a polé là. Ce bilo sans pour les signes à sisi et signe na qui côté ka ici. Ce peut signe était elle. Et là les azamo on a le. Donc c'est comme ça qu'elle est. Quand sa sœur là est venue, moi j'ai pris la douche. Pendant que je prenais la douche, j'entends sa sœur aînée crier en pleurant. Maman est rodine, maman est rodine. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai fini, je m'habille rapidement. Je descends. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est venue m'embrasser. Maman, non, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Comme elle est grosse, sa grossesse a avancé vraiment. Elle s'est déballée. Elle a même pissé sur les habits. Qu'est-ce qui se passe? Je pose la question, la personne ne me répond plus. Bon, ma soeur est née, donc sa maman à elle. Ma soeur me dit que non, va d'abord voir. Je cherche mon babouche, je cours. En train de faufiler parce qu'il y avait déjà du monde. Je vois mon soldat ma casse par terre. Donc elle était en position de courir. Je la tourne comme ça. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a, Soda Makas? Toi, tu cours comme si tu étais une joueuse. Elle courait pas mal. Hein? Elle courait vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pleuré comme je n'ai jamais pleuré. J'ai pleuré comme je n'ai jamais pleuré. La police est venue. Oh non, maman Botika. Corps, ils ont su abîmer. Quoi? Abîmer? Ils ont su abîmer. Je suis rentrée, je suis allée trouver ma nièce, quand même récupérée. J'ai commencé à lui parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, maman, pendant qu'on vendait, non, qui était l'homme qui a téléma. Pendant qu'on a télémi, on a beaucoup de mis sur le colo, on a camarade qui poule, il y a mon top et je commence à crier en courant. Rodéli qui m'a signé en courant, qui m'a signé en courant. Pendant qu'elle courait, elle a glissé. Comme il pleuvait ce jour-là, elle a glissé. L'eau et le conducteur du bois. Je ne sais pas s'il y a les électriciens ici, ils peuvent. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. C'est par là que non, il doit être. Et c'était dur. On a fait 2 jours, hein. On ne cuisinait pas. Et heureusement, le premier jour, je m'étais lavé déjà. Deuxième jour, on n'avait pas été que non, c'était trop dur.
en voyant une fille qui avait des grandes visions et des grands projets. Allez demander à maman Mobutu si la parcelle, une maison peut vendre ça combien. Elle se disait déjà, moi dans son mandat pour ma maman Mobutu. Vous voyez? Moi dans son mandat pour ma maman Mobutu. D'ailleurs, vous dites là, non, c'est un paquet. Non, c'était une fille très courageuse. Moi, les paquets, tu vois, on a bien, on a bon, mais ça va bien. Ils sont comme ils prêtent. Donc, une fille est partie avec de grandes ambitions, avec des grands projets, du coup comme ça. Donc c'est vraiment très douloureux, mais on peut rien faire. Que le Seigneur soit loué parce que c'est lui qui a permis. S'il n'avait pas permis, elle sera peut-être parmi les rescapés comme sa sœur aînée qui est d'ailleurs grosse, mais elle a pu quand même s'enfuir pour venir nous annoncer la nouvelle. En tout cas, la fondation, je vous remercie encore. L'histoire est touchante, mais je ne saurais même pas parvenir à continuer à vous relater tout ce qui s'est passé. Voilà le fait que je peux vous dire en petit. Voilà. Merci en tout cas. Là, c'était le témoignage de l'une des représentantes de famille qui s'est victime. On peut l'encourager, s'il vous plaît. Tous venir te mettre ici, comme ça on va se mettre dans ta adresse. Ok. Voilà, tu peux parler. Premièrement, on a conseillé à nos merci. La fondation au moment où ça dit pour la mission de Mkolelelo. Nasengi merci na maman au bosali nyonso na Mkolelelo puisque kobengisa biso na esika oyo. Ngai naza mwana ya maman Blandine akufaki na matalibala naza 3e na ye. Lisolo ya maman ngambo mutu na yokaka nguna tongo. Idaka mercredi na lamuki na tongo courage ke classe ezate. Temo tolaki na ba examen mais na fute nerveux lundi. Na biso na kete maman aya koloba. Parle un peu fort. D'accord. C'est bon. Ok. Lisolo ya maman na biso nga mutu na yokaka ngo puisque na futa nerveux lundi to banda ko sa ba examen. Mais quand on a un courage au classe te na bitena keneka so na kete maman tango ya na ndaku awgangilana. Na lamuki na otoka mai me nzoto yo simba kati mbula pe beta na tongo jour maman pe alala nda utakenda matanga mardi na tongo na onda lekamba mo wenzi na bongami na bimika na balabana biso likolo na yoki ka lisolo batu ba mama ba utaki wenze ba beta masolo courant ikatani kuna na matadiki bala mama wenze ba kufi to na yoki mama wenze na telemi mama moko azaki pembeni ana ayeba kingai atiki azelinga na leki na pusa ni suna prince na yoki on su bien na tena zonga na ndaku na yebisa bandeko na ngato ke totala na yebisi grande sœur na ya yebisi ozo kosa temo de na pusa ke classe te on ngozwa raison amite na nzimite ke za mama mais na yoki kaka lisolo ba mama wenze to kende totala po mama pe na tongo ateka na couloir ya boy grande sœur na boy to kena petit sœur na mbang to banjo mata to bimika na kimayala ko taka to makimala pe to ma prince to kutena mama mi bale wando teka na ye de ba biso bozo na bino ndaku mama bino de ya kitaki ndaku depuis kala azaki bloko taka mone sanjene salami de atika ki azominda biso bite to utinda ku mama azate to kene to mona to kimi bangwa su ba tele fo bakanga biso
ngako tunangena ko ya kutuna prince wana mama moko azaki anda kangaki ngaki monte botika bango bakende bamona soki eza solo soki likuta bamonaka nande tokendaki totali boye mama autrement osala ezalaki lisusu te donc yango tokosenga na bino bato ya mawa mama azalaki numéro 1 mpona biso nyonso tozalaki kaka na mama papa te kolia tolia na maboko ya mama nyonso mama totanga nyonso mpa mama na miniti oyo mama ndakei boye totanga asu te depuis mama akufa tokenda su classe te tomeka kokende une semaine mama babenganaki biso na ekole bakomprene biso te alors yango tovandaki esika mpe tovandaka kuna lupango ya bato nyonso pasi garanti kude esilaki kolo lupango alobaki no ntina semaine oyo tokota bifo aya toyeba te toza place obandela te toza suka osukisa te pasi esala biso na motema tobanda wapi tosuka wapi bamama yango na ekosenga na bino merci bokontinue toujours kosoutenir biso nzambe akotika bino te merci beaucoup. Nous tendons vers la fin. C'est choquant, ça fait mal. En tout cas, ceux qui nous voyons qui va histoire pour libota moko na moko et que nous doana a sali ata eloko moko te azana makoki ya ko soutenir ya ko encadrer bana sali yango te. La personne doit se poser des questions. Est-ce qu'il y a un moutou doit faire? Parce que sérieux, les gens m'ont dit que même la minute, même Yemoko Satana, et ça lui est passé. Même Yemoko Satana, et ça lui est passé. Parce que ça fait mal. Alors, ce n'était pas dans notre but, tout le monde a pota, mais c'était vraiment important. Et surtout, pour Ndeko Bazolanda Biso, on s'adresse plus à vous, vous qui avez le moyen, vous qui avez de possibilités, rejoignez cette vision de Debout Femmes Utiles, rejoignez-nous, parce que jusque-là, ce que nous avons fait, les avons juste la cotisation Oyo, il y a Bisso, il y a ma femme, et puis il y a ma homme utile. Je le répète, en tant que porte-parole, il y a la structure Oyoyo, précisément la coordination RDC, avec la permission de ma maman coordinatrice nationale, je le répète et je le dis, nous avons reçu le financement Yamoutumo côté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Non, dans le sens que Moutumoko Boyatier une grande somme pour soutenir fondation, non. Ce sont des cotisations, il y a des femmes utiles, il y a des hommes utiles, avec de faibles moyens de ressources, mais nous nous sommes dit on ne va pas se limiter là. En tout cas, tous à la insensibilité. Là, je ne m'adresse pas à la salle, mais plus aux gens qui nous suivent à ce net moment. Ne restons pas insensibles. Rejoignez la Fondation Debout Femmes Utiles pour accompagner Bango. Parce que, maman docteur venait de le dire ici, beaucoup de structures, beaucoup de fondations qui ont promis, mais bazongité. Bazongité peut-être peu, c'est la table sur le financement, mais biso tozeli en moté. Ce qui te dit c'est le financement il y a 20 millions de dollars pour tout ça et loko amalam. Comme balobaka yango, ba oyo boza capable ya kosala biloko ya mukete na munene pe boko sala te. Vaut mieux commencer avec le peu de moyens que nous avons. Ndi yango boko mona moi symbole oyoyo, ba maman babundi balobi to ko tika na insensibilité. Vous voyez maintenant comment est-ce que va vivre na biso oyo ba maman ba sombi. Vous voyez maintenant comment est-ce que éco couvrir pour un temps libota oyo bana ko bazalaka na maman mutabanda ko lesa bango. Est-ce qu'on se pose même des questions actuellement, comment est-ce que ces enfants vivent? Elle vient de témoigner. À quelle classe babengani? Mais qui est ce monsieur? Un préfet ou un directeur insensible face à cette situation?
qu'est-ce qui manquerait même naïa le bakeno en tout cas au foot ata pour cette année moi non c'est ta classe. Rejoignez la vision, rejoignez Debout Femmes Utiles. Raison pour laquelle maman l'avait dit, nous allons renchérir ce que maman a dit. Liste les cas, nous restons avec le coordonné. Parce que nous visons plus les enfants, non la famille. Biso mabotate, biso bana. Yango bokomona à part bâche na biso oyo toza de cœur. Na mabota oyo eza ondeye, mais bokomona bâche moko ezali awa balobi protégeons nos enfants et sauvons l'avenir. Tobeta katolo tolobara ke bana baza avenir ya lobi. Mais ceux qui bana ngoto protéger bango te, c'est qu'avenir ekozala susu ya malonga te. Ceux qui te protéger bango lelo, c'est que te sauver avenir ya mboka na biso. Biso bana. Yango bandeko nyonso to sola ki na bango na téléphone te lobaki yo représentant, oui c'est pas un problème, mais bana nde tozo viser. Yango moi muke o tango ko pesama eza pour les enfants. Pona bana. Bana bakozwa et meka ko aider bango. Alors to sengi ndenge maman lobaki, la porte est grandement ouverte. Franchement, rejoignez cette vision de Debout Femmes Utiles parce que nous ne pensons pas to kata kaka activité et su kaka na biloko ya kolia. Les enfants vont manger et après demain, il faut qu'il y ait une continuation. Bosunga Fondation Debout Femmes Utiles, n'a vu que naba tom sous maman kozwa, les sous maloba pour mais sous ko marteler pour na ko sala appel yandengona. Mais nous sommes arrivés presque à la fin. Maman, pour les familles qui vont prendre le denrée alimentaire comme échantillon, parce que monsieur est en assez, de boy comme maman Lobaki. Donc juste 3 familles kaka par symbole. Après ce qui va passer maman, il y a une structure. Nous allons inviter Masala qui structure, hein? Union à ma famille sinistrée. C'est maintenant qu'on l'apprend. Alors, on va aussi leur donner la parole à la fin. Question de nous remercier. Et puis, je pense que nous sommes presque à la fin. Juste après, Bandeko va faire ma photo, donc, bazo fait ça, moi vidéo, moi photo. Là, je m'adresse directement à notre papa. On est pratiquement à la fin de notre programme. Vraiment, Dengue porte-parole à ça, lobby, la sina lobby pour ne pas monopoliser ou éterniser les paroles. Nos portes sont grandement ouvertes. Yabino Yango Fondation. Na moi mukie oyo ezo pesama musala ezo mona. Papa mama yo zo landangai nzamba pambola yo ebele. Au monde a causé battre par quelle voie on peut atteindre orphelin moko. Voici la fondation. Nalobara toujours la fondation Debout Femmes Utiles est un instrument de Dieu entre nos mains pour atteindre plusieurs, pour changer de vie de plusieurs. Balobaka musapi moko et sokola kelongité. Mais ce qui to sangani yo yena moi 10, ngapena yena moi 10, tu n'as pas yena moi 20. Ensemble, tu peux résoudre situation ya Chancel Vie. Chancel Vie a ko foot à Minerval. Chancel Vie ba ko bengana bango na ndaku. Parce que ce que tu nie maman bo foot à ndaku combien? A ko biso $30. Est-ce que pour $30, ces enfants doivent se retrouver à la rue? Est-ce que pour $30, ces enfants doivent vraiment dormir sous une belle étoile? Non, étant que des parents que nous sommes. Donc maman, ndenge to sangani awa, motema na yo onzamba kela yo, oya bo mama, oya bo papa, oya bo moto, et ça là. Nzambo yo to sambela katomona kaete. Mais azoloba nazalaki na pasi o tsungaki ngaite. Nazalaki
nazangaki elamba olatisaki ngai te nazalaki na prison otalaki ngai te alobi bokotuna tomonaki yo wapi oyo tosalelaki yo te alobi chaque fois osalaki yango na moninga na yo te donc na nzambe mpe osalelaki ye te donc nkolobake moninga nzambe atie pembeni na yo situation ozomona keza passe tu peux résoudre maman yaka eza kaka oza na bamillion te pour rejoindre des fondations eza na bato oyo mwa $10 mais na $10 wana ekotaki na saki ya semoule na mwa $20 ekotaki na saki ya loso omoni te kosungi mutu yango wana tolobi baporte eza polele telema mama kolala lisusu pongi te kozela gouvernement te yo leki gouvernement po oyo ozosala ezomonana na miso mibetela maboko na yango nazobenga libota baorphelin na nga baza api ya Chancel Vie papa où sont les hommes utiles de la fondation? Simba Chancel Vie ya yo angoyo Simba Soso c'est ça. Ça c'est pour vous. Au nom de la fondation Debout Femmes Utiles, on vous remet ce vivre. Et Sungabino, Bo Lela Lissusute, Bo Seka. Bo Seka Mama. Tozana Bino Elongo, Toko continue à soutenir Bino. Maman Lekiyom Tozana Bana. En tout cas, battez la bana malamu. Toko sala oyo, toko kisuko sala prochainement. Nzamba pambola bino ebele. Ba princesse Nzambe, Nzamba pambola bino. Maman docteur. L'héroïne qui est partie, oh babenga ravi na yezo continuer koloba. C'est parce qu'elle était une héroïne. Vie na ye ezo koba koloba. Donc au nom de la fondation, on vous remet ce vivre. Nous sommes de cœur avec vous. Et si comme ma collègue les alaki, moi que c'est que kota. Merci beaucoup. Papa Nzanzi. Papa. Le reste de la famille, ndenge
na expliqué Kibino, on ne pouvait pas tout ramener ici. Il y a tout vers le bas. Donc, tant que Tokokita, Tokei Nabino, comme ça on vous remet. To facilité, to zana ba maman, bazana bana, ko matisa nyonso na bescalier ko kitisa, eza moi pasi mingi. Donc tant que to kita wa, to servir bino. Vraiment merci beaucoup. Et nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Protocole à Koleka. Moi, Kokabola Kolia. Ba servir bino kozala na presete ya kokende po to kitambala moko na se to lobaki to eto le l'ensemble to pangusa to panza matanga, n'est-ce pas? Et moi et le kakoli ezali to kabola ensemble dans la famille parce que nous sommes déjà un avec vous. Merci beaucoup. Voilà, merci. Nous sommes pratiquement à la fin. Papa peut venir prendre la parole. Il va parler au nom de cette structure qui est nouvellement, si je peux dire, conçue, a vu le jour, la carte de la circonstance. Alors, voilà. Mais une chose, au cas où vous allez voir, Paul va vous servir, qui se peut aussi apporter. Pour ça, il y a peut-être qu'il ne peut pas gagner de temps. Vous voulez faire juste la fin peut-être. Mais avant que tu aies une photo d'ensemble. Merci papa. Bon, merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Nazuma Loba na ono ya union des victimes de Matadi Gibala. Merci pour l'invitation oyo DFI et Salibiso pe bengisi biso na kati na oyo esika. Nzambe apambola bino. Bokende pe liboso makasi. Ngana za moko ya responsable état que président ya union. Alors c'est le pasteur Gilles nde tozotambola elongo na ba victime nyoso bazwaki bako. En tout cas merci. Bolemba biso te bo continuer ko soutenir biso parce que coup eza trop dire. Imaginez-vous la kati na biso eza pe na batu mususu baza na lobaki ke na ki moko azo expliquer nga lobi président nga na eba ili sunne nga otika mbongo ya kolia te na yeba ki ili suba makambo amikete poso na bimi na sumo eloko na eka pa madame zwa ya ko bimatongo akekuna ake osala makambo ya sala après quoi na za mona ka bana baliaki moi pe loko muke o mayo to nini basombaki na yeba ki subiloko la ta alors sikoyo nazomona penza na komi penza ndambu moitié donc coup oyo ne sala dire et surtout na bana na biso amikawa mama tiki 800 francs alobi bozela na ke wenze bongo landa kuna na 800 francs boso mama pa bongo landa bo ko zombonga biloka ole kenda mama azonga ate et moi-même la zela qui o yangai na yebi ke 8h azonga kaza déjà la mesa na tala boazata donc ça là qui passe. Merci pour nayoki thème na biso bokomi wana donner-leur une sourire. Merci lokola bobimi vraiment lokola David na kadi na Bible. Après quoi kolela matanga bondeli asali tout matali fois sukola ala tabilamba malamu peut à continuer vie ezali. En tout cas merci pour bino bo penser bo pangisa biso pinzo ya miso mai na miso kasi na osenge suka kaka wate bo continuer parce que ni kama weza munene pesa passe. Alors tango coordonnatrice a oloba na yo kike to réintégrer groupe alors to sepeli mingi mais to kolinga to yeba structure evandi penza nde nini moi ba règlement ezande ni so bopesi biso na kati na union to yeba bongo tanga pe to yeba bongo panza polte to yeba ko réintégrer en tout cas DFI. Alors merci mingi DFI bokende liboso
DFI bo pambolama bo suka kaka wate bo élargir structure na bino pe na ba domaine ebele tika nzambe apambola bino au nom ya ba victime Matadi Kibala. Merci. Mama Kikina, activité principale ya lelo ya mutuya bandeko ba retenir nini que vous avez comme but principal pour l'activité lelo. En tout cas, merci beaucoup Papa Yves. Activité na biso ya lelo ezalaki lancement ya programme na biso donnons du sourire aux orphelins de Matadi Kibala. Donc ce que les gens peuvent retenir aujourd'hui ma solo et si est bandi. Tolobaki tozo bandango le 27, torosi sango le 27 té. Toko kenenango dimanche en 8 toza sous na programme mususu ti toko silisa parce que to divisa kango en 3 poules. Donc lelo ezala ki lancement nango. Voilà, tomoni ba biloko bomemeli bande kona biso. Alors mon solo plus toyeba et utaka wapi biso ke ba petit peuple oyo mais ya ko sombela bande ko biloko belé bozo pesa bana mai bozo pesa bande kona biso ba congolais oyo bozo rango wapi source de revenus. Papa Nabiso, vraiment journaliste, merci na mutu ya na yo, mutuna na yo. Fondation, en tout cas jusque là, ezakara tozo vivre na ba cotisation. Tu omoni biloko nyonso oyoyo to memi verba bana la biso toke ko soutenir nango ba mabota ezakara cotisation ya yo na yangai. Donc toza na appui mususu te nyonso tozo sala ngo kaka na ba cotisation ya ba individu. Papa moko asimbami, maman moko asimbami na ba partenaire na biso autant chaque fois to bois kakambela soki to lingi to sala musala nde batelemaka batika biso te bayaka ko soutenir biso pour to sala musala. Yangwana papa. Merci maman Kiki ngana tuna yo motuna. Ezana batu mususu baza libanda bazana ba possibilité. Mais ce que balingi ba s'adhérer lokola na fondation femme éthique. Ba ko s'adhérer ndé. Papa tolobaka chaque fois que fondation eza instrument ya nzambe na maboko ya biso batu. Musapi moko ekoki ko sokola elongité. Donc tango lobi ezana batu mususu oui, ezana batu nzamba pambolio, ezana mbongo. Mutu motema pe simba maka. Nozo komi tuna na koleka lolenge nini na nzela nini po nakendo kosunga. Ezana batu mususu ayebi bisika ba adresse ba orphelin. Mais à travers la fondation papa, maman, yaka ensemble to changer kolela et comme esengo. Mais ma transformation na ba vie ya batu. Donc tozo beta, tozo bela mbela, tozo senga na ba oyo nyonso, ba porte na biso za ya kofungwama. Ba partenaire nyonso ozala na poto, ozala na Afrique. Bisika nyonso kolanda biso na vidéo na biso, ba porte za ya kofungwama, oza le bienvenu ou la bienvenue. Pour ensemble to sala musala oyo. Ba numéro na biso eza na ba bande passante soko moni okoki ko benga bongo to solo la masolo yango na profondeur pour te expliquer yo comment ba deraka comment ko kota comment koki kokoma partenaire et kozala malamu mingi. Voilà, souci majeur, il y a des filles, et la canine. On est un là, bien. Donc on a roulé ça, moi la moi cité, moi la maman qui m'a été son le bagala. Mais aïe au cabela bateau, il y a yébeta source na bangote, aïe yébeta originalité na bangote ma kabeli bango. Souci majeur, il y a des filles et canine. Oui, papa, na kata fondation debout femme utile, souci na biso. Tomo la sou batu banyo komate. Batu na pas cité. Souci na biso soki pe nzamba pesi biso makoki yango. To si sa bashege na balabala. Ba o bazana ba orphelinat. Moi nazo vivre na orphelinat mais
azo vivre lokola na poto. Donc tolingi tozara na souci ya ko changer visage sur le plan social. Cheval de bataille na biso eza social ya congolais, social ya orphelin, social ya démuni. Yango penza eza cheval de bataille na biso. Pour aussi longtemps tozo mona situation ezo ko se dégrader, moyen tozwa kimia ezate. Yango zo mona projet moko toza nango, oh ba na gratter moi mukie papa. Projet moko toza nango na sina noche toza projet toza nango eza partage ton pain, one love, aime ton prochain comme toi-même, aime ton prochain comme toi-même. Soki naza na bolingo na kozwa lipa nanga na kabeli na pesi na kaboli ngo pena ndeko na ngai. Lelo tozo mona bolingo ezo dinda, égoïsme ezo mata. Na aime ton prochain comme toi-même, eza projet moko oyo ekozalake to lambi biloko toke na site moko to bengisi ka bashege. To bengisi bato ya zangi muto ala kopesa eloko kolia. Biso fondation to tiango na disposition yaka kolia. Lelo soki ba social à poto et vanda, c'est parce qu'il y a un jour quelqu'un a pris cette initiative d'aller vers le faible. Et ça là que mboka mikili et fongwama et pambwama. Lelo atan à travers il y a debout famille, il y a fondation oyo peut-être mi kondi bazo monate, biso na faible moyen na biso tozo banda yango pona koyebisa bango ezala kande boye. Wana na boaki moi flash na projet na biso ezoya. Merci beaucoup. Prochaine activité tokozala wapi et puis ezala nini? Ndenge tolobaki lelo ezalaki lancement na donnant du sourire aux orphelins de Matadi Kibala. Lelo ezalaki lancement tokokende nango poule par poule. Prochaine rencontre eza dimanche en 8. Tokokende na site ya Monga Fula kuna nde tokosala activité na biso tokosanga lisusu kaka na bana oyoyo ya biso oyo ba perdre ba parents pour to soutenir bango. Donc musalo tozo ko banango ti tokosilisa na mutu asuka na orphelin asuka. Merci beaucoup beaucoup. En tout cas, vraiment merci Mingi Lisusu na coordination nanga qui a RDC pour sans bango a papa ya pasi. Yo moko moni ndenge ba papa bazo tombola basaki ya loso na ya basemoul bazo tombola ba carton bazo tombola ba bidon huile soki bango te pasi penza. Vraiment nzamba pambola bino ebele. Coordination mobimba ya RDC, on est ensemble. One love toujours. Coup de chapeau na bino. Vraiment na ekopé salisusu merci na ba partenaire na biso. Na président na biso oyo papa na motema ba mama. Papa Blezo alala kate pour la likambo ya RDC. Donc nzamba pambola ye ebele. Maman na biso Elodie na bengaka autour de contrôle. Tina ine azozo badone. Lombel. Nzamba mona yo apeso makasi lisusu pour être fondation ekende musika. Maman na biso na Belgique, maman Patricia, maman Lolo, maman na biso, maman Elena, Manzina, nzamba pambola yo ebele. Maman na biso Bijou Lubanguku na Belgique, nzamba pambola yo ebele. Bino nyonso ba partenaire ba o ba soutenaki na niveau RDC. Na moi $10, na moi $5, na moi $20 nzamba mona bino parce que oya sungi orphelin a prétendé pas nzambe. Lole fongwa melabino bozange loko mokote tina niveau poto ba poche et ezala inondé. Ba projet na bino et atteindre ba but nango. Vraiment merci beaucoup. Ba partenaire na biso
bolemba biso te bozala toujours là pour na biso ba oyo pe ndenge na lobaki balingi ba rejoindre biso fondation yango oyo eza ya bino eza kaka ya biso te eza ya biso nyonso. Soyons unis pour que tout ça la moussala oyo. Vous êtes le bienvenu et la bienvenue. Merci à vous. Merci, je vous remets la parole. Merci.